mwana ya Kagambi atangi na école militaire, mwana na ye yende sikoyo atalaka makambo nyonso ya mboka wana. Soki Rwanda ezobundisa Congo, donc mwana na ye aza na makambo. Donc soki tolobi bien, soki Rwanda ezobundisa Congo, c'est que États-Unis nde ezobundisa Congo. Po ye atangi na États-Unis, atangi na école militaire ya États-Unis. Donc soki Rwanda ezobundisa Congo, c'est que États-Unis nde ezobundisa Congo. Makambo nyonso bandozonga kala mutu ya nani ya président. Po président na biso aza politicien. Ni mundu ke bo beta te. Atika ko jamais militaire. Ayebi makambo wana te. Mais avanda na bokonzi. Azoko kape ko tambwisa te. Tango tozalaki na tango ya ex-président na biso Joseph Kabila. Tomona te esika ke yo bakoti baye ko récupérer mboka o bazwi Goma wana nyonso nde tozoyoka lelo ba récupérer mboka boye nde tozoyoka. Ezala bongo te, tikala kozala bongo te, na tango na ye ezala bongo te. Makambo église d'état il fallait asilisa yango atia kimbangiste église d'état po tozwa kimia mais azokoka te. Mais boyebaka yango soki église kimbangiste ezwi esika nango te. Pasi na biso kosila te. Banda église catholique et banda ko diriger biso. Banda ko bengisa ba pape. Banda pape banda ko ya tilelo. Goma pasi na pasi kaka. Tilelo souffrance na souffrance. Tozaka coloniser. Tozo bonga te to na kimia te. Po bozo tia kimbangu place na été. Mabota la mabota ba moya awa. Koluka ngai nzambe. Bienvenue chez nous. Merci à Toutou Balingaka, Maman Francis Kabalenda, la princesse de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamo rope naza bien, papa somo ngibon kyanga ninza bibo bon santu azali ko batela. Bandeko lelo penza tozwa na batang, tozwa na temps na biso to pesa na makambo to meka mpe ko réfléchir, tozongisa makanisi na biso kwete makambo ezoleka na Goma. Eza makambo ebandi lelo te ebandi kala eumeli. Sikoyo soki tozongisi makanisi na biso na place te, il faut to zonga na ebandeli ya makambo ndenge bandaki. To meke mpe ko comprendre pona nini bitumba oyo ebanda me esilaka te. Nini esalaki bitumba oyo continuera kozala. Alors, tozo bakiti to vanda to solola. Po eza mboka na biso makambo ezoleka na mboka na biso esalaka vraiment passe. Komona batu bazolela, komona bapasi ya bongo. Lelo ko ba o baboto ligoma, baboto donc makambo ezobimaka ya ndenge na ndenge. Tozwa un peu moyen, moi temps ya kosolola, et ça vraiment très important. Voilà, abonnez-vous sur notre chaîne. N'hésitez pas de liker, commenter, c'est très important vraiment la famille. Bandeko, makambo ezokomela biso tout le temps, likambo moko banda e banda esilaka te. Mboka ya Goma eza Congo. Mais mboka wana eza colonisation, eza na colonisation. Pour benga yango colonisation, pona nini eumeli met fois ba vie ya batu tozomona ndenge souffrance ezozala makasi. Donc to benga yango colonisation po wana ezali vraiment colonisation. Pourquoi tozokota kaka na ba colonisation wana? Donc biso ko ba Congolais tozaka coloniser. Po bato baza kuna baza biso. Bandeko na biso ba Congolais. Donc tango bango ba na passe biso pe toza na passe. Pourquoi kaka colonisation wana ezo continuer ti lelo? Bato baza ko souffrir, makila eza ko sopana tango bedi pourquoi? Passe eza ko continuer. Pourquoi? Likambo ngo ezo sila te pona nini? To meke mpe kozonga ni bandeli ya makambo. Pote Congo na biso bandeko nde totambwisa makabana kota na likambo ngo biso bato tozotambwisa makaka na loyenge tozotambwisama na sentiment olamuki na tongo va olamuka obondeli okumisi Jésus olamuki oke kosala ba faire na yo
ok na ba église na bino bobondeli kaka bosali makambo na ba église na bino esili bozongi mais bozo raisonner te où allons-nous mais nayebi ke bato bazelaka kaka Jésus akoya akomema biso tokomata likolo tokokende nzoka nde likolo eza kaka awa mabele mpe eza kaka awa nyonso eza kati na biso awa soki totali mboka na biso ndenge ezotambwiselama eza pasi mpo toni tozosouffrir souffrance na biso ebandela wapi souffrance na biso ebandela na ntango président ex-président na biso Kasavubu akendaka na palais royal mpona kozwa bokonzi mpona kozwa indépendance ya Congo mpe ya Afrique mobimba sur le plan spirituel ezali mpona Afrique mobimba mais wana bango bakendelaki eza mpona kozwa indépendance ya Congo kokende bakendaka toyebi ke mbongo tozolaka indépendance eutaka na poche ya papa dia ngenda na ndambu bandimi oyo basalaka esalaka ke bamema kuna po il faut bofuta mbongo ezalaki ke kaka te bokeka bozwa indépendance po eza mboka na bino non bango nde badai kotambwisa yango na ndenge na bango mboka yango ekomaki ya bango ifale bafuta mbongo yango bafutaka mbongo po na indépendance na biso pe papa dia ngenda ayebisaka bango nini kote bozokende bakotela bino de mal mosusu ya mabele mal mosusu ya mbongo bamali wana mibale bokopona mali ya mabele po soki bozwi mali ya mbongo wana boteki mboka mais soki bozwi ya mabele wana to récupérer mabele na donc mabele na biso ya Afrique sikoyo abi tokocomprendre ndenge nini mpona kozwa mabele wana mpona kosimba nini ya mabele babi bokomona so bayebisi bino boya kopona bokopona nanu te bokozila bokomona nzinzi akoya akobeta na mali moko na mali wana akobeta nzinzi wana nde bokozwa wana sikoyo maloba ya papa dia ngenda mpona ex-président na biso wana mpona indépendance ya moto moyindo maloba apesaki bango bakende kosalela place tokangamela eza wapi papa dia ngenda ayebisi bango ntango bokokoma kuna il faut boyebisa bango ntango bakotuna bino église nini ekotambwisa leta na bino po leta etambwisamaka na église d'état batuni bango église nini bango balobaka nini papa dia ngenda ayebisi bango boyebisa bango église kimbaniste po wana deja tozalaka na mikanda tozalaki officiel mpona ntango wana tozalaki na bakatholike bani baeglise wana nyonso eutaka baeglise oyo nyonso ezalaki katholike na bamissioni wana ntango akala baeglise wana nyonso eutaka na kati ya katholike mpo bango eglise wana eyaka na colonisation yango nde eyaka na mindele wana mpona kokolonize biso kofaire souffrir biso sikoyo eglise wana eza ya mindele sikoyo ifalaki eglise oyo ya bato mwindu église oyo ya bato mwindu oyo kepena église ya bato mwindu oyo eza deja na ekoki oyo eza deja na mikanda nango eza deja officiel etambwisa mpona nini biso mpe bato mwindu toyeba koavance mais papa dia ngenda ayebisa bango église kimbaniste bango ntango bakei bakomi kuna bamoni mpe babimiseli bango de mal bayebisi bango mpe bapona kaka ndenge papa dia ngenda alobaki bazeli mpe bamoni mpe nzinzi eye baponi mal oyo ya mabele ndele basimbi motu babia barécupere mabele na bango mpo nyonso etambolaka na bonzoto mpe na molimo nde sikoyo babi barécupere mabele na bango bon problème te bake mpe na bakote makambo mbongo mpe bapesi na bango mpe mbongo mpe epui batuni bango église nini ekotambwisa leta na bino place wana tokangamela mpo ye arepondaka nini arepondaka totia nanu katolike anko amonaki ntango wana église kimbangisa église moko ya mokie ya bato mwindu wana ya mandalala wana nzoka nde kuna nde ebombi makambo ya moto mwindu kuna nde ebombi bozwi ya moto mwindu kuna nde ebombi mayele ya moto moyindu ntango kaka alobaki église katolike bazalaka na Lumumba azalaka wana asiliki abi mais non bayebisa biso église kimbangiste koma yoki okoloba katolike donc ezalaka basalaka badiscussion na bato bakenda na bango alobi oyo totia nanu katolike po katolike ezalaki deja eleve bazomona kaka donc seke foka bango nde batambwisa biso
place tokotaka lisusu na bowumbu ekotaka biso na bowumbu nde papa diangenda abimisaka chorale ya koreki mpo oyo ebanda kosalema na bonzoto ebanda mpe kosalama na molimo abimisa chorale ya koreki mpona eyembaka mpona nini nzambe ayokela biso mawa mpona tobima lisusu na bowumbu wana me tozwi temps bowumbu na biso sur le plan physique tozalaka libre me toza mpenza libre te sur le plan spirituel tozalaka mpe kaka na bowumbu soki naleki kuna nazonga mwa moke tomona daye tokangamelaka partir a wana tobebisaka biso banoir tobebisaka epuis soki tokontinue tozali kokende moto asinyaka mikanda oyo esalaki bamboka biso kuna kotekama na sala deja émission wana ezala mobutu asinyaka yango papa diangenda silikelaka ye makasi silikela koma yo kokotanga mpo nakoya su na discours on asala discours moko asalaka alobi ke comprenez mon émotion mpo alelaka kolela na ye ayo kosutuka na nsima na kati na alobi me makambo nini onga nasali pourquoi nasinyaki makambo pourquoi donc makambo nyonso andaki koloba na fale pa abebisaka ntango asilisaka papa di bakutanaka na papa diangenda asilikelaki ayebisi ete yo okokufa awa te nzoto ne kovanda na mboka mosusu na oyo osali papa diangenda asilikelaka ye makasi po atekaka mboka deja na ntango wana bato bayebaka te atekaka mboka na ntango wana malgré atekaka mboka na ntango wana moni pasi ya moto mwindu ebandaki koyaka malema ebandaki koyaka kamali donc ezokontinue faleki tobima na bowumbu me tokotaki lisusu na bowumbu oyo na oyo esabina eza makambo ya molimo po awa nde molimo tokota na bowumbu sikoyo lelo nde toza boye bandeko na nga lelo nde toza boye église kimbangiste ti lelo nano koma église d'état te ti lelo ezokoma kaka église d'état te nde toza boye totambwisamaka na katolike siko banda katolike balobaki etambwisa biso tina nde tokomi lelo ya rien de bon eloko echange eza te makila bande banda kosupana kuna ti lelo esilaka te président toza na ye lelo abengisaka mona bapapi bazoya eloko ni bayaka kosala baza na importance moko te baza na importance ata mokie te bapapi wana nyonso babengisaka bayaka bana importance te na afrique bango bamindele babiso te biso mpe fo totelema me okomona président azokende na barome omona azokende na baisrael okomona azokende azoke bamboka oke koluka nini makambo na biso epa na bango eza te yo kokende koluka nini epa na bango banda église catholique ebanda kotambwisa biso ti lelo tozaka pasi na pasi bafungola baeglise na bango ekoma ebele ekoma bareve nyonso bima na catholique mais église ya moto moyindo eza nano te yango na mwanaki bato ngo kolia mbongo na komba koleso afungoli mwa bikoke na ye abandi kosambela na komba kolo yesu mais église bapays nyonso tozalaka omona penaki pays oyo ezotambwisama na église d'état ezangaka te na pays nyonso ezangaka te etambwisamaka bongo mais biso ti lelo église kimbangiste ekoma kaka église d'état te po à part église kimbangiste oyo penake ozomona penake ya mutu mwindu biso bayindu makambo na biso eza epa na biso moko makambo na biso guide na biso azana biso elongo lelo papa Simon Kimbangu kiangani aotalaka na miso tozwa indépendance mukolo mosusu alobaka baza na mikanda moko fo baluka po biso tozwa retard papa mpe azotala bakonzi ya mboka ye atia po tata Simon Kimbangu ye moko ntango aye na 1921 abandi sikoyo mosala na ye aye na pouvoir politique oyo omonaka nyonso wana eza ya ye eza nango ya nzambe aye na pouvoir politique pouvoir religieux pouvoir spirituel pouvoir scientifique bapouvoir nyonso ye moko aya nango na bapays wana nyonso ayela nzambe ya avandaka na biso elongo mais chaque pays avandaka na ndenge asalela pays wana soki na Chine jamais nzambe noir akoke koza na Chine ye moko nzambe me ayela bango na ndenge ya kichinois jamais omoni penake yo na France basambela nzambe ya mwindu
te kaka na mboka wana pe akobimela bango pe kaka na couleur ya poto na bango siko biso bayimbo nzambe alobi na ye kovanda na peuple moko batangaka ta kombo na ngai te na mitiki kati na bango nalobi me voici me batangaka kombo na ngai te na Afrique lelo neti na Congo tozoka pasi baguerre ezosila kuna te me ntango tozalaka colonise nani alongola biso na colonisation nani alongola biso eza papa Simon Kimbangu ye nde alongola biso na colonisation oyo ya bakoko na biso andima ye na liboteli na bana baniokama mpo na yo moyindo azwaka fimbu chaque ntongo midi pokwa azwaka fimbu aniokama kota prison mpo ete moyindo abika asala nyonso wana mpo moyindo abika siko lelo makila oyo ezosopana kuna bino kotalelaka nani mpo lelo soki tata Simon Kimbangu kiangani alobaki nakata bitumba wana nakata makambo wana nyonso bokoloba nini ke o Jésus oyo bino boimaginaka wana ye moto asali aleba église na bino wana ezwi en plein l'église catholique tellement yango eza église moko église d'état ya bato mwindu ekomi ezwi en plein mais tata mpe aza kotalela bino ti lelo bozoloba eloko te ti lelo bozobouge te tokozwa kimia ndenge nini po ete makambo nyonso ya pasi ya moto mwindu Kimbangu nde asilisaka yango Kimbangu nde ayaka komilakisa ke nga naza ya bino bokoluka eloko mosusu te fo boluka nga nyonso eza na maboko na nga ye nde aya na nyonso kati na biso me bato bazoyeba ye te bato bazofinga ye bato bazotyola ye tokozwa kimia ndenge nini soki totali bien tokota na kote ya président de la république soki totali président de la république na biso azali simple politicien aza politicien ayebi kunde basimba ta munduki te nayebi te soki ayekola deja kobeta ta masasi ayebi te na bokonzi esengelaka mutu fo azala militaire mutu deja ayebi makambo wana mutu oyo deja awuta na makambo wana ntango tozalaki na ntango ya ex-président na biso Joseph Kabila tomona te esika ke yo bakoti baye korekipere mboka oyo bazwi goma wana nyonso nde tozoyoka lelo barekipere mboka boye nde tozoyoka ezala bongo te tikala kozala bongo te na ntango na ye ezala bongo te mais tellement président toza na ye lelo aza na ye simple politicien makambo wana ayebi yango te yango tozomona oyo tokutana nango lelo po ayebi te akogere makambo yango ndenge nini akota na mondo wana te azala nini na arme moko te donc ayebi makambo wana te oyo ye amikotisa yango ozomona ke ezobetise motu akoka ngo te so totali mwana ya Kagambe atangi na école moko plus élevée na États-Unis école militaire West Point na biso na bosani te kombongo wana na école ya plus élevée école militaire mwana na ye nde sikoyo atalaka makambo nyonso ya mboka wana soki Rwanda ezobundisa Congo donc mwana na ye aza na makambo donc soki tolobi bien soki Rwanda ezobundisa Congo c'est que États-Unis nde ezobundisa Congo po ye atangi na États-Unis atangi na école militaire ya États-Unis donc soki Rwanda ezobundisa Congo c'est que États-Unis nde ezobundisa Congo baza collaborer ye atangi na école moko munene yango wana tozomona makambo ezokwela biso président na biso makambo wana atangela pe même pas yango te ayebi yango te un simple politicien azokoka kogere makambo yango te azokoka kogere yango ata mokie te yango na bomona ke tozosouffrir président de la république ye moko kidiba aocomprendre te ke makambo ezokende kolukilaka bapape bayaka na nini makambo église d'état il fallait asilisa yango atia kimbangiste église d'état po tozwa kimia me azokoka te me boyebaka yango soki église kimbangiste ezwi esika nango te pasi na biso kosila te banda église catholique ebanda kodirige biso banda kobengisa bapape banda bapape banda koya ti lelo Goma pasi na pasi kaka ti lelo souffrance na souffrance tozaka coloniser
tozo bonga te to na kimia te po bozo tia kimbangu place na été le 6 avril eza déjà bien côté wana mais eza na makambo ebele zo zanga papa simo kimbangu kianga na lobi tokoloba te baza na mikanda nyonso babimisa yango biso pe totia makambo na mesa makambo eza nanu makambo eza nanu église kimbangiste yango nde il faut président na biso apesa yango valeur ya kokende nkamba akosalaka jour moko mpe akokonte ba heure abimi azongi atikala kolala na nkamba te akoya kopromettre makambo na nkamba aosalela yango te makambo nyonso kilo bozomona makambo nyonso kilo azopesa importance na bisika mosusu akoya nkamba akolongola mapapa te akolongola chapeau te bandeko tokobika ndenge ni epuis ye ayebi ke na nkamba nde ebombi makambo ayebi bien ke nkamba ebombi makambo ya makambo basekele ya somo ya mokili ayebi yango me azokoka kopesa yango valeur te kongo na biso tozoyoka pasi ti lelo po na baerreur na biso moko eza na baerreur na biso moko yango toya kosouffrir papa simo kimbangu kiangani azotalela biso nyonso oyo mpe tomonaka ya bandeko eza kanda ya nzambe mpo tozoyoka te omoni nzambe so bozoyoka te bokosouffrir na tantôt d'une manière tantôt d'une autre bokomona kaka pays moko boye oyo eza pays voisin eye kobeta bino akopesa force na pays wana mpo ya kobeta pays oyo eza meme na bible mpo so totali abraham bapesaka ye atumba mbeka bapesaka ye bayisaka ye akata banyama de parti akomi na ndeke amonaki ndeke eza nango mokie alobi oyo eza mokie aye amonaki yango mabe te na kokata yango de parti te nazwa yango natia yango mobimba mpo ezalaki nango ya mokie me ye akata te ntango akataka te elukela ye problème nzambe ayebisi ye famille na ye bakokota na bowumbu abraham kuta aloba famille nini wanga na famille te na mwana te famille ekuta elekela ekuta mais après bayaka kobota abraham aye kobota bana mibale Isaac na Ismaël tellement likabo ezalaki pa Ismaël balobelaka ye lisu te bozomona to continue pa Isaac pe aye kobota Esaü na Jacob Esaü balobelaki ye lisusu te po likambo ekendaki epai ya Jacob bozomona makambo yango donc makambo oyo yango tozomona ezosalama mpe lelo même l'église kimbangiste donc likabo ekendaka kote moko soki eke na kote oyo kote kuna bakolobela bino lisusu te donc likabo ekei epa Jacob ntango eke pa Jacob aye kobota bana bango nde bakotaka bowumbu na Egypte omoni sikoyo likambo yango esika ewuti mosika do na koko ya bakoko na ye nde bakotaka bowumbu bozomona ewuti mosika me tikaka te banzambe alobai bakotaka bowumbu donc biso oyo ezolekela biso lelo mpona kozanga kotosa biso bayindo surtout na Congo babiloko mosusu toomona eza kanda ya nzambe mpo na Afrique toa bato tokonyokama te tozonyokama mpona nini tomilingi te kolinga koyeba mingi kolinga kolanda kaka histoire na biso te boza kaka la Bible nous dit la Bible déclare mais oyo eza ke likambo oyo fo esala po yo moto moyindo obika olongwa na pasi likambo eza liboso na yo onéglige oza kobwaka yango mosika oza ta na ntina na yango te yaya lobiko na biso ekoya ndenge nini il faut bokanisaka mpo lelo tokóma mpe bato tokóma kolata boye totelema liboso ya bato c'est grâce ya tata Simon Kimbangu ye nde wabundi na bana na ye lelo biso nde toza boye ezaki efo tolandaka nzela moko nzela ya tata Simon Kimbangu na ntango wana tobikaka
mais bapasi na biso eza kocontinue mpo na nini kozanga koyeba kolandaka makambo moko étranger président de la république alongwe na afrique ake na Egypte oke luka nini oke papa pape obengisi pape na Congo obengisela pape na Congo mpo aya kosala nini donc biso nde toza boye mpo totambwisa mabe fo kaka mindele siko mindele mpe badi kotambwisa biso kala mindele badi kotambwisa biso kala ya rien de bon. Est-ce que toko réfléchir te pourquoi kaka biso est-ce que tosambelaka malamu po tobondelaka baeglise ezotonda bato baza kobondela somo mais tozobika te mais tomituna est-ce que tosambelaka malamu po so tosambelaka malamu nde tozwa kimia koma ti lelo tozobika te koma ti lelo tozwa kimia te seke tosambela malamu te ya quelque chose qui ne va pas eza na eloko mozozanga biso il faut tobongisa oyo aya kobundela yo omonela opasi olinga oyeba ye te oza ta na ntina na ye te ati lelo baekole na baekole baza kotangaka makambo ezanga ntina baza kotangaka bahistoire moko oyo eza ya biso te nzoka biso meme ntina baekole na biso fo batangisaka biso kimbango il faut batangisaka biso histoire bakoko na biso bahistoire oyo biso bakoko na biso bamoneli pasi histoire tata simo kimbango na libota na ye bamoneli pasi na lelo nde tokomi lelo il faut histoire bafo batangisaka bana na baekole yango wana histoire na yo mais ti lelo baza kotanga kaka bahistoire oyo ya biso te baza kotanga kaka makambo moko boye eza ta na sens te tozokoka kotia tata simo kimbango na place na ye te tokobika ndenge nini makambo nyonso bandozongaka na motu ya nani ya président po président na biso aza politicien ni munduki ayebobeta te atikala kozala jamais militaire ayebi makambo wana te mais avanda na bokonzi azokoka mpe kotambwisa te yango tomona nde totambwisa maboye yango ma tokóma na niveau tokomela oyo po azokomprendre mambo yango te ayebi yango te tokende suka na ye kala te kaka nde nayebisaki bino suka na ye kala te po azotosa papa sibokima otiangani te azotosa nkamba te nkamba mpe biso mpe toza kaka boye papa mpe akoloba na eloko te aotala biso nyonso tokutana nango nazongi lisusu eza babowumbu eya bowumbu mpona kozanga kotosa kanda ya nzambe esemanifestaka na bafaso ebele na États-Unis tomoni moto epelaki kuna eza kanda ya nzambe lelo ti tomonaka bato wana bakotelaka biso bakosala badeso eza force oyo nzambe mpo ye moko aya na politike basoda nyonso eza basoda ya nzambe mpo mboka moko ekota na bowumbu eza force wana ewutaka na mboka mosusu nzambe nde apesa bango force mpo baya kokolonize bino meme biso mpo tozwa colonisation bakokonisation ya colonisation eza nzambe apesaki mindele force mpo bakolonize biso mpo tozalaka deya na problème siko ntango ye moko nkolo alobi nga moko nakende sikoyo nakende konyokoma mpo na lobiko na bango nalata pasi oyo napesaka bango ye moko apesaka biso pasi ye moko mpe kaka abikisaka biso avandi na biso elongo omniprésent omniscient partout azali partout donc aza nzambe asali bamiracle asali makambo oyo moto mokili akokosala te me na Congo na biso ifa batombolaka tata Simon Kimbangu me mona bakotombola William Branham azoleka na succès na Congo. William Branham c'est qui? William Branham azoleka succès na Congo me na mboka na États-Unis azaka même pas na succès. Mutu moko bozo benga ke bamuso bengaka ye Christ, bamuso bengaka ye Nzambe, bamuso bengaka ye yende kolo satinda. Mais bozo comprendre bozo tata Simon Kimbangu bozo ngisa esima. Ye wana kaka William Branham wana akufa na accident ya mutuka. Wana babenga ngo perturbation spirituelle. Papa Simon Kimbangu kiangani astamboli pays des pays omniprésent omniscient oyo William Branham asali te. Mais papa azali ko sala yango. Papa diangenda sala accident akufi alamuki na batu nyonso. Jamais Nzambe akufa na accident mutuka. Akufa te.
mais William Branham akufa na accident ya mutuka akufi mutuka accident mutuka ebomie na ndenge ni mais papa Simon Kimbangu avant akufa lobi nazokufa nazobotama nazokufa mpona kobanda kosala nanga Nzambe aza kati na biso molimo mosantu oyo koleso lobelaka kovanda na bino libela na libela aza kati na biso bazososola ete yango pasi na biso ekosila ete tobanda omona kaka mona barwanda wana omonaka Nzambe kaka ye moko tata Simon Kimbangu tiangani bozomona Nzambe molimo mosantu na kanda na ye po telemaki bato bazokoka kososola ete akopesa yango mpe pouvoir na bombarde mpe na goma na nyonso barécupere yango bakomi koya mpe ntina kini oui wana nyonso eza nini erreur na biso moko kozanga kotosa yango nde esalaka tokota na bapasi ya makasi ya tokomprendre tosala nini bokomi kosimba mitu bozoyeba lisu te nini ekomeli biso boye wapi tobebisaki bato balinga koyeba te wapi oyo tobebisaki po tokomaka na bapasi oyo bato balingi koyeba wana te etali bango te kaka kobondelaka kaka na kosala bavideo neti bato mosusu azoyisanga yo ozopublie mission makambo ya Rwanda eza awa donc sino te nasani nabanda olela ou bien nasala video moko boye mpona visibilité te il faut tolobela makambo ya mboka oyo eza clair bato bazocomprendre te baoyaka na tout le temps na distraction tokoya kokota lisusu na bowumbu ya pamba mpona kozanga koyeba na biso epuis mpe mpona kozanga kotosa jamais Nzambe akoya na Afrique aya mundele esimba te donc soki tata Simon Kimbangu azaki mundele nde lelo bato bakenda koadore bafukamela mais bamindele okutu baza mosika bazokuta bapays de pays na bamboka na bango bazoya nkamba koya kofukamela tata Simon Kimbangu kiangani mabota bakoya na nkamba koluka tata Simon Kimbangu kiangani Nzambe video wana boyoka yango toyebi yango azokomibimisa me bozobanga ete tena mpe Nzambe kati na bato amikitisaka na ye bozoyeba ete bomitia na pasi bino moko bokobanda kaka kolela kaka bobanda bino kaka kolela mpona nini kozanga koyeba na kozanga kososola donc toluka mpe totala nde tozokomitambwisela estce tozokotambwisela malamu erreur nini tosala tobongisa wapi tobebisa tobongisa tosi kotambolaki bontaba po koma kaka na destination ya likambo te tobandaka kosouffrir ka boye po Jésus oyo bino bobelelaka wana ti lelo position mpe ezoyebana te Nzambe oyo bino bokanisaka wana ki amonanaka te ti lelo mpe position na ye ezoyebana te me baeglize etondi ebele me biso papa Simon Kimbangu ye wana toza na ye aza na susi na biso me biso bato te tozososola ye te pasi ndeka yango wana kobika na biso eza epai na biso moko kimia na biso eza epai na biso moko kobonga na biso eza kaka epai na biso moko tososola soki tososoli nde tokozwa lobiko soki tososoli te tokokontinue buzoba pasi bando ya kaka ti tokota so na bowumbu abona tande sali oyo na nga naye nango bandeko na nga yango wana apprendre oyo aleseya bakonzi ya mboka bolobi nini bakonzi ya mboka bolamuka botika konéglige mpo makambo eza na maboko na biso moko toluka mpe tobongisa po ekozala mpona bien na biso nyonso ekozala mpena mpona bien na biso nyonso mpo mikolo oyo Nzambe akomi na kanda akomi kose manifeste na bafaso nyonso makila ezosopana kuna eza makila ya bakongolais ntango ekokotelaka biso na kini bokokimela wapi mpona nkamba bakokoma na bango te nkamba batusha yango te mposa véritable Jérusalem me boluka te pasi ekota ntina kini mpo soki ekoti ntina kini wana pena pasi pena ya ntango akala wana ekozonga me biso towana Nzambe na biso aprotege biso kaka mpo toyebi ye tema bino bolinga kososola ete bowumbu ezoya wana eza deja bowumbu konyokama wana yango bakuku nyonso oyoka na ntango akala me ozolinga eya so ya makasi boluka mpe bobongisa bosisa likambo. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, maximisez, partagez l'émission, commentez, likez. C'est très, très, très important. À la prochaine. Bye. Mabota la mabota bamboya awa
koluka ngai nzambe. Kibangu naloki mokili Moebele mine mobanda Kibangu naloki mokili Oyanga bosetela elongo nanga